P-Square. Hey. Hey. Allez. 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 Nazotinda message oyo na peuple congolais, donc peuple africain. Na beta ba message na lingala parce que ba secret mususu ya mboka ebimaka te parce que langue ezali munduki. Moni mundele musula zo kanga bazo kanga neti na lolo ba chinois bani nazo comprendre de l'autre côté. Mais mundele azali ko vivre na idéologie pe stratégie. Pour dominer l'homme noir, biso pe photo cliquer idéologie na stratégie ndeni to ko sugisa bango. Message na ngezali nazo beta message oyo na tous les Congolais oya kolandango boya ebele na Europe boya ebele parce que population européenne ba botaka mingi te ba nuni ba komi ba koko baleke ebele na Europe ba nini donc ezali siko stratégique faut boya ebele pele boya idéologie ko kanga ba koko ba jeune tout ça faut ko botaka ebele ozo bota ebele c'est comme ça si comme on y bana na biso to ko bota ba ko kanga Europe moni Europe plus tard comme na Europe ba africain na kenane to Hollande na kamwa na mona ba noir kuna do Hollande kalate beaucoup monde a que non la reine ya Hollande a comment un noir bani tout ça et ça peut idéologie ça peut guerre parce que balma va sengi plus de 46 millions de Congolais ouais ça après aya naye a installé en Allemagne à bota à vivre comme il rôle mboka naye bani tout ça parce que balma mingi ba nuni mais en général ba européen tout bazaya konona boya ebele bana makazo bana banguba soza na moi commerce soza kana moi économie moni za bien ko sala moi économie boya pine belé boya même na nzela makolo Congo na nzela makolo ti Maroko okoma na okota na Europe eza signature eza bitumba eza idéologie boya botonda pa iboye parce que koto peneza kanango paradis ngala vie na bino na so bisa bino koto eza kanango paradis ngala beti 30 ans ngia so ngate na Europe na lala penza late na mona pe pa courant ke ite na souffrate donc na vaka na zala balar na ngako lia bani na paradis total botande na za na lela kata nalela kate ba voiture eza plein na kati ya parking bilamba kutu donc mawato na kokasu kola tangote na kozala na 200 costumes ya haute couture donc na fifaka pena na paradis na ndenga masekite ozomona bandeko nango boza kuna na Afrique osala courage koya boye bele boya mas boya bototo tondi Europe pour plus tard bano to kobota la ba mindele ba ko récupérer Europe eza stratégie za idéologie pamba te ba européen bazo bwaka bazizani chez biso bazo kotsa ba guerre ozomona balingi te Afrique za la ezana kimia alors idéologie ko lingela bango foko betela bango shita sima ko ya ko vandela bango masse bokota ebele koto e pa ibwe ezali makambo entre ngana bino eza secret na biso boya nde belé boya ko itufe bango vous comprenez plus tard to récupérer Europe alors histoire est vidée boya pene belé parce que ba dictateur tout au monde en Afrique oh bazali incapable ko pesa bino ata $1 ya kita pays mbongo na bango tout ba bombi nde pa iboye soko za koto banda ko liango tranquillement na ndenga système mundele azoko tsa Afrique asali yango lokola lifelo koto eza paradis alors c'est mieux boya ko vanda na paradis ko vanda na paradis le to bota to kangi pe paradis yango mboka Europe comme ya biso c'est comme ça to gérer mokili yango comme il faut bobo sana te que mokili tout avant izala ki na ba noir partout na mokili ezala ki ba mabele ya ba noir bango pe avec idéologie ba termina ki biso ba silisa biso ba récupérer biso ba mabele alors c'est le moment donné maintenant moment est venu biso pe to ça la idéologie yango nazo senga boye belé message zo betama balma bazo senga plus de 40 millions de Congolais boya bo vanda bo stallé parce que ba koko ba leke belé ba nuni ba ko kasute les message pour na bino boya ba mbongo lokola ba kabila 15 milliards à kabila za kana pa iboya so bonimbo li yango boya ndeko vande pa ibo mona ke non peuple vit tranquille que botika ko lela na bu pauvreté extrême yo soldat bazo pesa $50 mais ba réduire l'esclavagisme ba réduire l'esclavage $50 na mapinga na munduki mengaso na yo na ko boma mikonzi pona ko révolter na munduki na maboko o pesa nga $50 o réduire nga na bu pauvreté extrême mais na ko boma ba mikonzi do boya bosala tout boya bo voyager na pesi bino message on a yoka kité non message yango bodio yango merci ingeta maton des ali théâtre té eza réalité boya merci P-Square.